MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote balandi MDG de TV mafuta ya sika. Zalinga wabino la grande dame avec un grand G kana cadre actualité bandeko babolingo to tchela kibino émission moko hier bon mon ndenge mama pasteur ex mama pasteur abana ko tomboka sur sa personne. Et est-il que ex na ye aza ko bebisa image na ye aza ko terna image na ye, je crois bandeko bolanda ki vidéo et tout ça commentaire mingi te mais to meka juste ko flasher par rapport ya maloba ya pasteur ya mama pasteur ya ex mama pasteur. Au fait la dame s'appelle héritière, papa pasteur comme on a héritier. Ah na linga congolais pasteur wa congolais va dans la révélation. Et tu as bino suite. Tu as bino suite ya dossier yango. Na souci kaka ya kozo information. Ndenge elongo bani. Et Dia a fait en sorte que ngaru na se déplacer te na sala ki forte na benga ki te na luka ki te mais ba yeko luka ngai parce que bino boyebi ka mamba matière ndenge ezalaka. Na postaki morceau oyo mwasi oyo azotomboka na tchaki yango na TikTok. Et du coup quand baloba mukileza mukie une grande sœur azala na France nzorande asambela repa ya pasteur Wata bazo benga ye bongo comme pasteur héritier bino boyi ba congolais comme azando ya musicien et na biso bazo benga ye pasteur Wata après repa ya pasteur Wata. Alors abengi ngai na batongo na yebise na oke musala bina non na meka ko expliquer o litière wana ndenge ezali ngepse ya pas de souci na kei na ozonga na bengi. Elle me dira ceci, awa bobo sanate ke oazo betela lisolo azali mwana ya pasteur Wata, OK, azali na ceinture ya pasteur Wata. Aibi singa boy vidéo o esali makelele eza esali vidéo mo umeli muke esali na déjà ba plus de 3 mois depuis ndeko mwasi asalaki yango on na ba octobre. Et non attends, qu'est-ce que je raconte attends, juillet septembre bon alobi na ngai eza ya sikate esali quelques mois déjà depuis asali yango septembre lo mois ba jar wana et juillet septembre comme ça pardon août septembre pour alobi na ngai uta ekin avant même akendeki sa vidéo o esalemaki elo nini eleki alobi boye ndeko na biso héritière asalaki vidéo oyo kaka po ayoka ipasa azobala zuwa wana mutu tindaki ye akende betela pasta ba bordure et mutu o pasa lingaka bala nani arrêta lokwa. Je crois que Tobele Baebi arrête certainement pour reconnaître été parce que Awa a commis métis. Mais moi je ne l'ai pas reconnu, il fallait Baebi savoir que oh arrêta. Bandeko, toya na dossier arrêta. Et à mes capté wana bomona akoma penza boye. Ça fait mal hein. Ba marambozo bimara seko bimalikolo makambo. Na expliquer bino na eloko moko na moko. Pasta moi ça yoka kike aobala arrêta bazua wana nde mutu sali ke aobetela pasta bordure. Pour la courte histoire eza ndenge nini et ya bisinga ke bon c'est tout à fait normal il faut aloba bongo. C'est vrai na ozwa part ya ndeko héritière te mais a mukolo makambo ayaki alobi ke
et puis qu'on courage à reléguer dans les réseaux sociaux que le babilo ya zolo bana bon nazo ko confirmer te nazo affirmer te mais est-il que ba probabilité est belé que mambazo le bezala ya solo abi ndeko mwasi alobaki ke na passer baboyana parce que passer muta bimaka kanga bisaka kendaka na ye parce que aza muta mobala mobulu mobala mobulu atikala kosundola ye na mwana bebe e babota bana mibale atika ye na badete na baniongo yango makambo kotika basi na baniongo yo bête sauvage pe mobali atika ye na baniongo mobali pe kaya pasteur bapasteur nabeta na lisolo bandeko bolimbisa ngai comprenez mon émotion bapasteur Marlène baza ebele ba homme Marlène mibali ya ba Marlène ba ebele ba Marlène mpe bazali molimo kotika basi na baniongo oyo Marlène atikali kotika mbokani na badete bapasteur ebele mibali mpe ebele bakotika basi na baniongo neti pasta wata tiki mama héritière na baniongo alobi yango na réseaux sociaux mobala créer azwi compagnie atia na kombo na ye atikali kokindela ye baniongo bref la famille ndeko mwasi alobaki ke ndeko na biso ya mwasi wa bane koloba héritière ke mobala akenda atika ye na badete akendaka mpona kindumba et du coup aza kotambola na kombo na ye so bato batuni ye ono mwasi akanga mwasi na mobali mwasi aza dini ta kozala mama pasteur nde kanda ya ndeko mwasi tellement c'est de trop yango siko aye kodeverse kanda wana na réseaux sociaux parce que alobi alembi raison oyo ye aye kolobela koya na makambo na réseaux sociaux yango wana c'est elle qui a dit à part yango alobi bamakambo mpenza mosusu te ndenge na koloba na papa pasteur si cela est vrai bon avant na nakoma na conclusion to mpe na conseil tolobela makambo nyonso wana ndenge ndeko na biso ya mwasi ayaki kotomboka na na image na ye oyo tolandaki sikoyo ndeko oyo mwana ya pasteur wata alobi na nga boye mwasi azalaki bafille oyo basala bavie chacun a son passé ayaka na église lokola mondimi pasteur azwaka ye lokola mwana encadré bon attends en même temps azalaki pe parce que mobala pasteur effectivement c'est normal fala koma pe kaka mwana mais baconnectaka bango bamakambo ngo ndenge ezalaka kaka pasi amonaka kaka keno akochanger mais malheureusement il n'a pas pu kochanger abi aza bafille moko oyo basimba baportemone magique wana selon ndeko wana basimba baportemone magique babima na bamibali soki ndenge nini soki nini kutu nde babalanaka na bazali bato babota te parce que mabota atekaka yango na baportemone magique en même temps j'ai rigolé et du coup azali mwasi akovanda mwasi malamu te azalaki dini akozala mama pasteur te akovanda mosala nzambe te alobi na 9 ans oyo alobi ke bavanda na ye pasta alala ata 5 ans libanda wana ndeko wana ndenge alobi pasta alala ata 5 ans libanda tina ndenge vraiment esimbi take bandeko bopermettre nga c'est pas ke nazwa part ndeko mwasi bon personnellement nalobi teke nyonso ndeko alobi eza faux mais est-il que parce que pasteur na ye quand même vous comprenez c'est tout à fait normal aluka pas couvrir ye to défendre ye mais est-il que eza na quand même na babiloko oyo intrigue ngai na lisolo na biso na ye oyo namoni ke non pasteur il est aussi pour quelque chose et il y a quelque chose qui ne va pas aussi avec les pasteurs. C'est quoi la chose? Pour votre information, le pasteur a déjà divorcé 2 fois. Le oyo azolingaki ebala eza neti 3e libala wana mobali malamu eliko nango pasteur so azali peut-être païen on peut comprendre aolukaluka ye arrivera pe basi to okutana bango ya mabe sikoyo pasteur nga natuni ye comment expliquer pasteur na bino basi nyonso yazwaka ya tika mama toyebi te
mwasi ya liboso azaka momeli diamba, mwasi ya liboso azaka vraiment mwasi moko motu pasi ya mibale susu singa mbo akata singa ya misato. Me attendez, na miniti oyo bandeko na nga fale pasta bala arrêta, me libala yango bandeko bandimi baboyi yango. Église ekotaki concertation, balobi bakovota arrêta te parce que aza bulawayo, azali bulawayo. Arrêta lokwa oyo kaka moko ya pesa munu passage, mwana ya lokwa kanza. Pona bato bayebaka te, arrêta azalaka mwana ya lokwa kanza. Bato bakanza azalaka leki ya lokwa kanza, non, c'est René Lokwa qui est le petit frère de Lokwa Kanza et non Arrêta. Arrêta azalaka mwana ya lokwa kanza. Donc Arrêta kobenga René Lokwa oncle, papa leki na ye. Pona bato bayebi te, parce que biso nyonso to bana kokanisa ke non Arrêta azalaka leki ya lokwa kanza te, azalaka mwana ya lokwa kanza liboso. Nga na yebi yango lelo te, nga na yebi yango mwa kala, parce que papa ya mwana Arrêta c'est un ami Elio que je salue en passant. Arrêta bandeko baboko voter balobi ke aza dignité ana CV penza ya mabe koleka. Donc mambo pesinga pasi nakanda meme taba chantre na nkolo bosamba. Arrêta ka moko toyebi apesa mungu passage ya voix kitoko wana ya mongongo elengi wana yango moni bakoyembo eza synonyme ya kobongola motema te. Notre sœur doit vraiment se repentir et chercher la face de Dieu. Pembe bomona ndeko na biso Arrêta wana eza ya batonga. Lelo oyo choko changer ezala sute nde toyebaki choko bato bakoma kotia choko ya propre ya batonga. Likolo nango bandeko Arrêta asalisa Dubudovski, Arrêta asalisa BBL. Nyonso wana bandeko tango bato batsui CV na ye batali corbillard ndenge bakinois babengaka. Donc corbillard veut dire corpulence. Donc bazui mobimba na ye Taylor Van Damme, taille na ye bazui Dubudovski elongi nyonso babi te oyo eza po bokotisa paster na lifelo lisusu. E na minute oyo nde tosola na bino boye esimbi te. Tango yindaki bandimi balobi non, c'est que basimbisi pasta touche. Basimisi pasta touche pasta obala mwana mwasi ote. Ser moko ayela pasta dossier ya Arrêta lobi mondinga azana babenga ye malewa. Donc fi moko ya goûter laissé ya osymbiotique. Bolimbisa bandeko pona ba terme mais en fait c'est ça. Et il s'agit ya matière, donc il faut na lo bango ndenge na yokeli. Na beta yango ndenge na yokeli. Na minute Arrêta zotula. Arrêta était autrefois marié. Arrêta balanaka na leki ya Docteur Louva Ekaola Elio Ekaola. Babota mwana moko ya mwasi. Baumela te babalanaka penza mariage. Alata penza voile babali penza alliance mariage. Libala ne umela te. Babota mwana moko libala kufa. Personnellement na solana ndeko mobali. Mais boela nini abi bon. Aloba rien de grave ndenge ezalaki non abebi aloba mamoa makasi pona mwasi alobi kaka ke la femme c'est comme si ayebi eloko alingi te oyo bato mosusu nde bazalaka akoli déjà mais on dirait alingi asakana nani na vie quoi. Ana posa sakana nano ane na mwasi libala te au fait ana posa libala te ya alingi asakana nano na vie. Et du coup bamata kitaki nde zonga bakaprice ebele tina ndenge libala pe esimba te. Et actuellement la minute nde tosola na bino boye mobali papa mwana na ye pe autaki kobala po bakabwana mwa kala bakabwana papa mwana autaki kobala plus ou moins 2 ans parce que je crois 1 an et demi comme ça, plus ou moins 2 ans autaki kobala na Kinshasa. Et ye ndeko na biso mwasi akotepa kaka batangi te ninga bakombo kilikili na ntina otanga yango te bakombo babwaka kaka na bamusicien oyo baleka ye maleka nzoko. Et biloko wana tu esa soni mawa pe pasi surtout koyoka ser ya Christ et ndelo zo déranger. Bomoni
boyoki kombo ya Odon ebimi na kati. Pasteur Odon, imbécile na yo. Messager Elwanga. Bato ebele bayebi Odon Elwanga. Il est aussi pasteur Azar en France. Petit frère propre ya Soleil Wanga. Owa bana koyemba epai ya Kofi. Ye wana en jaune na maneti kande bongo na mandefu bel homme alinga mamolata mingi boye bato bele bayebi et aza toujours propre. Il prêche bien, il parle bien. Odo Elwanga ngana tuni. Mboka Congo. Jugement va congolais au sala. Jugement va congolais au sala. Et au sala particulier. Ngana tuni ndeko mwasi. Na ebisi na tuni yeme. Kombo ya Odo ekosani na kata makambo. Pourquoi afingi Odon? Alobi na ngai Odo afingami parce que Odo nde mutu a servaki pont entre Areta na Pasteur Wata. Bon, quelque part, moi qui ne refinga ye, car pour nous ça n'a pas de sens. Certainement tam susu. Selon la dame, azo finga Odo peut-être tam su Odo paza na kati ya maramunenge mobala otambola na komone je sais pas trop wana ezaka ngandenge nazo kanisela po le fait kaka apesa ki mobali mwasi yango il faut finga Odon bon je sais pas na mona ngo quand même mondeza na moi sans c'était bon lo bande bazo lo bakezuwa po ayebisinga ke il paraîtrait ndeko mwasi akende ko bondela pasteur mikolo eleki tanga yoki pasteur azui mwasi alinga bala ayende ko bondela ye bazonga na tout ça pasteur alinga ye na ete pasteur Wata boyaki na ye. Et voilà, donc, naba kanda na ndenge ba Odo muto elie mwasi nde pesi colère. Afingi Odo ngana tu alobi ke non Odo mutu ayebisinga Odo muto elaki pasteur mwasi. Ngana poser question encore ngana ebisi mais Elwanga balate. Pardon, azana mwasi te. Elwanga na mwasi te. Kwa nini ye abali arrêta te? Aela Pasteur Wata arrêta parce que ça peut vrai chéri depuis ya nini o boy a moi c'est kitoko ayebani pasala kombo tai bakosa kutu couple kitoko ayebisinga boye effectivement mwana mwasi azoloba na comprendre que azala raison alobi arrêta azalaka bord ya Odon aza ex na ye ya kala mais certainement faisait les simba nango tengabi mais attendez sont des gens tous à la bantu la famille toi mikolo vous et moi tous à la bantu soyons des gens ex na ye azu ex ango ake kopese mobali obi ke pasteur basakani n'esprit na ye basakani n'esprit ya pasteur Pasteur Wata ne yume. Moi, n'est pas episinga bo. Pasteur na inonsa. Devait dire yuma. Peut-être muta ba qui pa ba trop te certainement ayebaki na epete. Pour la limite so ayebaki ka arrêta zalaka bord. Ya Elwanga anga ndima ozo arrêta. Mais Odo pa yanke. Bon retard funa pendo oyeli master. Excusez-moi. Bon, otafuna. Eli master now. C'est quoi ma question celle-ci? Pourquoi y a balaki arrêté? Question mark. Où est le bar Nathalie Makoma? Point de dogogogogation. Et un adage mo le bara. So moni na zamba. Chasseur a tiki l'ignoko. Il faut le goyer batiki en point. Sikoyo na lisolo na ngana ndeko babiloko ya bandeko ko expliquer nga koloba nga en même temps epianga ba réponse ya ba mitune bele kande na utoloba na mino place na uto mona peke to condamner ndeko mwasi ote so azoloba ba na tina parce que ça na bato bele ba condamner bazo finga ba lobi a mwasi mabe bon peut-être lo kande na koza d'accord na été ma finga akoka pe ko ya ko s'exprimer to pe ko silika koloba mais sans toutefois afinga
sans toutefois afinga. Déjà ko finga eza bien te. Peut-être que pasteur ta mususu en dépit ya kindumba na ba mama mususu ndenge ne wazolo ba peut-être que pasteur azayi pe na kimia te parce que une femme qui insulte a moi si a ovanda na na ndako te hein. Désolé, c'est ça. Yo finga mobali wa moi cité. Atozana ba qualité ya ndenge nini wa moi cité. Permets-moi de te le dire. D'autant monsieur on passe à koka ki pete abiki ya yango aloba ki passe aloba ki azo bisa batu kaza dina ozama pasteur effectivement tu peux pas insulter un homme. Plus grave papa ba na yo aux en légèreté na facilité ya kofinga même là ba camarade ya mobali ya kitoro te ya propreté ils a vraiment bien te yo mwasi côté wana nde na d'accord na ndeko mwasi te akoya kosala ngo sans toutefois insulter mais koyoka ke passer a divorcé déjà 2 fois ah, non 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 et oh ils en étaient 3e libala zolinga ke bala te teko te hein passer fa luka délivrance. Il m'a opé fois mitala, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Bah doit finir ça maintenant au manzambe. Tel père, tel fils. Moi on est avec Mukuna. Pas ça moi on est avec Mukuna. Et que Dieu nous aide. Arrêtez d'abord à Odoanga. Du coup, Odoanga moni masana luka moi. Na éviter qui va se continuer kaka. Bon mibali ba ki pa na bango te hein. Oulala. Oulala, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter. Bilon na zo bisa bino bandeko mwana ya pasta wata muto alobilanga. Ana sentir a pasta wata. Ya ki dijara défendre père nae. Mais babilo oka o abimisi yango pe kaka nga pe na kangi mitambu wana na moni ke non 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 mambo ça malamu penza te mambo ya kitoko te et ça fait très mal et pour chuter conseil nga na opesa pasta wata ezake eza nango eloko ya sika te hein? Mosali na nzambe a divorcé to akabwana na mwasi donc soki bato batuni ye mama bana na ye to pourquoi esimba te non pourquoi esimba te kutu eza trop dire parce que motu pa ozana besoin kota na badetail ya bama vie privée na aza te quand même amokolo epo aza paster amwana moke te akolobaka ke esimba te libala ezala baréalité ebele ya likambo eza likambo ya sika te non na mama esimba te point barre il n'a pas besoin atambola na kombo ya ndeko mwasi mabe aloba ke akangai na mobali to akosile makambo po so akomai kuna te makambo elingi eta mosu ekoma te quand même c'est pas bon côté wana nde abeti faux il n'a pas besoin de ça ata po se justifier il n'a pas besoin de ça alobaka ke libala esimbaki te point barre mabala nyonso te simbaki ya bapaster bamoko kodivorce pe hein? Donc wana conseil na ngai moke epa na ye et puis conseil a mibale mpo na paster eza ke il faut aluka pe délivrance ye moko parce que eza normal te mosali na nzambe adivorceaka délivrance eza nécessité eza biblique epo eza nécessité tout le monde a droit à la délivrance alukelo nya nzambe et puis asala choix na nzambe prochainement bayela yesu bon koyela mwasi ya nango mabe te mais alzwa na ata ya koluka kotuna nzambe soki mwasi oyo bayeli ye aza malamu parce que connexion ya nango mpe mabe te bakotutani so na motu mpe esimbi nango mais abondela liboso nzambe ta nde bayeba koyo kosimbisa etushi siko odo amasa na ye nesu imagine ke soki neti ye na arreta babalanaki odo alinga bano ya obeta tour kuna ba nde nini yoka mère palambi fufu bavani mpe na table bazolia nzoka nde atumba ye que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, pour la pasteur, conseil ezaka ke aluka délivrance ye moko et puis asala choix na nzambe. À part yango atika kotambola na komba mama baya na ye ke akangai na mobali
eza propreté eza kitoko te. Alobaki libala esimba te point barre. Bato bazana besoin ba détail wana te parce que ça vie na ye. Ya vie privée na ye après tout. Et quand on ndeko héritière na bosani kutu ko ebisa bino. Pas tata akutana na ndeko héritière tellement ye héritier ndeko héritière alobi que nous eza prophétique. Tala ba prophète à Congo. Bato ba zèle. Bato ba zèle excessif. Bato ba sentiment. Bref, quant à notre sœur héritière, c'est pas facile. Mobali bozaki na ya bali oboboti di ko mata lali ala muki akei na ye. Ndenge oye mo azolo bana likola ki ndumba ou encore ya Rolanda basi misusu. Et puis azotanga na bakomo mobala bana obima na bango. Est-ce que nyonso na pas okoselaka mobali bandeko na ngai? Sont des gens. Et na olobaka na ndeko mwasi que c'est la vie. Amuto liboso te. Neti asi alobi mokile yoki a garder silence. Nzamba nzambe. Et conseil na opesa ye mwasi afinga ate. Déjà loko asali. Mobali ota mswaza na actuellement. Soka za pena mobali oyo alinga dignité. Eko dimiye mwa ba chance. Aoza ata musupela ba chance moke. Mobali wana zwa ye to pa bala ye. Awia. Non seulement mobali wana mibali misusu pe kana musika. C'est vrai ozai na kanda, c'est vrai basala ki o mabe mais koya ko finga boya propreté. Koto wana betifo. Et quand on a besoin arrêta, cherche la, tu dois te repentir ma sœur. Ndeko arrêta, l'eau quoi, arrête l'eau quoi. Ah bah arrête l'eau quoi, tu dois te repentir. Miniature okut na zui eza bien parce que ba miniature eza ebele na moni miniature musu ba komi penza arrêta printosh bulawayo et à propreté. Et na ba sango na ba eko otozoyoka pour une servante de Dieu bo fin sa kombo nzambe. Réputation même Bible zolo ba réputation et l'équipe parfum. Et peut-être tu peux dire que ba oko selo makambo. Ezala nango wana ya penza problème te. Mais comme on a modèle se métamorphose à serre. Il faut se repentir. Il faut vraiment se repentir. Ok, vous avez tonga choko. Ok, ko salisa dubudopski. Ozo bomi sabatu. Toi tu vas aller corriger Dieu. Mais tu es chrétien, c'est en Christ oyembela penzambe. C'est triste. Hein? Comment la bilora boy naibite, en quoi vous êtes des modèles? Parce que Bible zolo ba chrétien et sengeli aza mwinda. Et ça fait mal, hein, de quoi arrêter. En dépit à se repentir, il faut le délivrance. Ah oui, hein. Parce que, wa mukolo asuma la mukete, taba passage joane zo beta, biso zaïba d'enfants. On était vraiment des enfants. Des enfants. Ils avaient déjà tantine, si on peut dire. Arrête à mukolo, hein. Arrête à doit avoir, arrête à faire des séries 7, hein. Et en tout cas, ceux qui série 7 étaient peut-être début série 8. Hein? Ah oui, hein? Début série 8. Arrête à mon colo. Asuma na mokete. Waka na mwana moko mama. Oizo ba riska ozo batonga bachoko. Batongana ekanga mabota esko yebi. Pona bato yo basaila batongana ou encore ozana projet esaila batonga wana. Batongane ekanga mabota pour votre information. D'autant que nos zwango risque ezo bota soute. Ndeko aka na mwana moko. Ya mamingi ya pasi que Dieu nous aide. Wana pona ndeko arrêta. Bon ndeko elle wanga personnellement na moni conseil na opesa ete hein. Courage ka na yende ba fingie amoto na njambe c'est la vie continue. Sauf quand ndeke ki yankene ndeka musika. Et ba isika. C'est un vieux que je respecte beaucoup. dont j'ai beaucoup d'estime, et voilà, mais bon, c'est la vie. Bandeko, en tout cas, c'était ça. Et par rapport, il y a
précision ya dossier oyo ya matière oyo lisolo yango eza bongo kande boyokeli yango. Donc version nazwi yango epai ya mwana ya Pastor Wata. Et voilà, donc c'est un peu ça la famille. Tokomi na biso na suka miniature échangé. Bon, c'est pas grave. Sinon, abonnez-vous massivement sur AMDG TV Mafuta ya Sika. Moi, c'est la grande dame. Et tout le monde a de bonnes choses à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.